mbote lisusu bandeko nangana bandeko oyangai tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino na lakaki bino ke tokobanda kolandela malembe programme ya obsèque ya mama Olangi nini koleka lelo fois passé tokendaki na résidence na ye tangu mwa polémique ebimaki lelo tozana 17e rue Limete esika église ezalaka nde tolobi to échanger na moko ya bantoma o baliawa tokoka koyeba qui était réellement mama Olangi lelo ba makambo eza ebele na internet. Est-ce que ça y a solo, est-ce que ça y a lokuta, est-ce que ça koluka ba nombre de vues, est-ce que eza kaka ko diaboliser, est-ce que mieux vaut koluka information à la source yango to kiti awa na 17e rue mbote papa mbote papa kombo nani mudangai Oleko Anyembo André disciple à Jésus ministère ya Oleko Anyembo disciple à Jésus na ministère ya combat spirituel yo ibango na mbulani combat spirituel ekutinga na ndako ya papa na mama Olangi ekobutama na miso na ngai tozalaki na kati ya groupe de prière vie complète na tango ministère ya combat spirituel en commençant par CFMC de botamaki liboso à partir ya koza toza na kati ya groupe mazali kokatisa na ngafu et puis dans cette circonstance ministère ekobotama na miso nalingi opesa biso mwa historique ya muke olobi ebotama na miso na yo ebandaka ndenge nini ezalaki esika nini bozalaki na banani après tokende malembe parce que tozana bisika misusu tolingi totunomito nauti koyebisa yo ke merci beaucoup nauti koyebisa yo ke ministère ebandaka na Brazzaville biso tolandaki couple Olangi na kati ya groupe de prière nauti koyebisa yo vie kombleo ezalaki na ndako na bango na stima na yango tango bakendeki na full gospel bamemaki biso tokendeki na bango te na full gospel tozalaki na chapitre ya kin intercession na docteur par siècle à l'époque donc tozalaki sima na bango c'est pour cela que nazolobaki tango ministère ekobotama biso tozalaki na banani tozalaki na papa na mama na bandeko tozalaki mingi te oyo tozalaki na kati ya prière wana la vie complète sima bandaki kokende na parc papa zote ya ba papa mama zote ya ba mama jusqu'à ce que wana na Brazzaville awa ngai na kendeki na Brazzaville te mama bandaki kuna na Brazzaville CFMC na groupe ya basi awa ai kubanda na ba mama parce que CFMC ndi banda liboso sima centre péniel ekobotama juste essayer koyana sima parce que tango ba mama balandi mateya comportement ebongwani na ndaku bali bakomi ko apprécier conduite ya basi na bango nde baye kolanda babito kende isika batuni balubi eske isika bino bokendeke kuna place ya bapapa ezalaka te koyeba ke effectivement bapapa balandaka mateya na bango bamama balandaka mateya na bango nde bapapa baye kolanda mateya tango bana bamoni ke papa na mama ekomi bimwemwe na ndako kimia ekoti bana pe baye komi intéressé nde JCC ekobotama na nsima donc ebandaki CFMC ekobotama centre péniel mondial nde jeunesse chrétienne combattante JCC ekobotama nsima. D'accord. Est-ce que wana eza ndenge bandaki tokoti koye parce que lelo bato bakomi tuna qui était mama Olangi parce que lelo tozolobela nanu mama Olangi yo muto vanda na bango ebotama yo za deja na kati ya ndako mama Olangi soki batuni yo mama Olangi azalaki nani mama Olangi la mère des nations azalaki moto ya motema monene mama Olangi azalaki visionnaire ye mutu nzambe na mbetu ya zana mobali na ye nzambe a visité ye pona kopesa ye vision ya
ministère mpona nini po ete molangi amonaki mpasi mingi na libala ntango ye abalaki mobali na ye bazalaki na poto mobali azotanga ye aza kotanga mpe azosala à la fin bazalaki bien ntango bazongi na mboka mobali azwi mosala na jekamine babandi kofanda sikoyo abonaki vie échanger mobali abandi kobima mobali abandi kosala vie oyo ye amesana te donc mpe famille ebaye kokɔta na kati ya ndako sikoyo akomaki na vie oyo ye asepela nango te parce que eza différent na oyo ezalaki na pe sikoyo bazalaki na nzambe malamu baye koteya ye na agent moko oyo azali kosala na papa na jekamine oyo azalaki collaborateur na ye aye koyebisa bango po amoni ke bakomi na problème aye koyebisa bango ke il faut koyamba yesu akosala kotia kimia nde frère wana aye komema bango na nzambe malamu effectivement ntango bakendeki kuna babandi kosambela ye likabo nzambe apesaki na mama olangi nauti kolobaka aza mama ya motema monene eza ya kosalisa nzambe meme wana na kati ya église esika bamemaki bango na vewe na bango mutuka ya liboso basombaki akomi komema basere akomi sikoyo ntango aye komona kuna mpe na kati ya église azomona meme bamama paster baza kolela kaka ndenge ye mpe azolela alobi mais il y a un problème parce que église ezopesa solution te sikoyo nde petit à petit babandi groupe de prière kaka na Lubumbashi wana na ndako na ye na nsima na yango abandi na kati ya groupe de prière wana baye kozwa mutation na Kinshasa papolanga ye kozwa mosala na SNL baye kozwa mosala baye awa groupe wana elandi te awa yango nazoyebisa yo ke na kati ya groupe ya wana nde toyaki kokota na kati ya ndako na bango oye kokotela na Kinshasa nga naye kokotela awa na Kinshasa na Lubumbashi nga nazalaki oui mais awa bazaki na commune nini place nini okendaka mbala liboso biso tozalaki na avenue ya justice avenue ya justice nayebi ezaki ndako ya mosala esika SNL alojaki papa alors sikoyo tozalaki na salon nde esika wana nde tobandaki prière ntango bato bayi kokoma ebele toye kolongwa na salon toye kokoma na libanda bayi kotianga lokola administrateur du groupe donc sango tokoma ebele toye kosuggere ke tolongwa wana nde toye kozwa contact na bato ya parc de groupe baye kondima biso ngai nde nazalaki kofuta ntango tobandi parce que ntango wana nyonso bazalaki koluka offrande te epini toye kaka losambo esili tokei problème ya offrande ezalaki te ntango toye kokóma na parc nde sikoyo toye nazali parmi bato mosusu oyo tosuggere bango ke biso mpe toparticipe na bénédiction tobanda kopesa offrande tofutaka salle ainsi de suite donc wana parc yango eza place côté nini parc en face ya zoo ouais parc de ouais donc jardin botanique ouais wana nde toyaki tobandi na kati ya salle et à force ya bato koya toyei kobima libanda donc ministère eye kobanda parce que ntango toza wana bapapa baza kolanda mate ya papa tozali kolanse bainvitation bapapa babandi koya nayebi papa basomboli frère basomboli ayaki comme photographe aye kosuggere mama ke ye aza na esika epai na ye kuna kote ya lingwala naye kokende na bango kuna nde CFMC babandaki na se ya nzete na groupe ya bamama oyo mama abandi koencadre nde na Kinshasa awa ministère ebandaki bongo toye kolongwa na salon na bango toye kokóma na parc. D'accord. Mama eloko etindaka ye to susi na ye oyo azalaki nango ezalaki ya ke mobali na ye akomaki mobulu na terme kinois akomaki mobulu mais du coup ntango ye
abandi kosambela parce qu'il y a mtu azaki na problème azaki na difficulté mobali azana kati ya biengo du coup ekomi papa azo encadrer ba papa mama azo encadrer ba mama papa bongoli mutema heure nini pour que abanda ko encadrer ba tous. OK uzana réseau ya kutuna mutuna wana parce que tango mama azui vision wana tango abandi ko comprendre que parce que tango bazalaki na église na Lubumbashi na Zambe Malamu maman atentaki même 2 fois comme la bakisi po akufa poison à s'empoisonner alors c'est ça bakisi parce qu'il ne commet pas vie nini akumi komene famille ya mobali na kati ya ndaku mobali makambo azaki komona te akumi kozonga na retard nini alors ye ameyaki 2 fois alors tango wana mokolo mususu papa a témoigné biso que bakendeki na église bala liboso ye amona pasteur ateya asengi alobi ba oyo bazaki touché par la parole baya po bayamba Yesu papa alobi isika ya azalaki ayebaki te comment alungwaki il s'est retrouvé liboso abandi kolela à genoux bayambisi Yesu aleli batu nyonso oyo babimaki basilaki kozonga ya atikali kaka wana azolela baye kutuna ye balobi bato basi bazongi baye kutuna ye ndenge nini azolela alobi sikoyo na culte oyo na mateya oyo namoni filme ya ndenge namoni si mwasi na ngai pasi na yoki te mwasi na ngai toko na tali boye aza mwasi kitoko me ndenge nini naza kosala makambo wana sikoyo tango déjà parti ya Lubumbashi wana azwi conscience ya makambo wana alobi tango nga meme tango tozongi na ndako tango na moni mwasi na nga azozela nga na porte ya ndako na koti na kolela lisusu makasi mwasi na nga alandinga te na chambre akanisi eza matanga abandi pe kolela alors sikoyo nde ye ayebisi alobi te na sengi yo pardon makambo oyo na yoki na église soko na tali film ya vie na biso na saleli yo mabe mingi donc nde mwasi déjà à ce moment là asili koyoka po liloba ya Nzambe mwasi nde ayokaki liboso ayebisi alobi te problème était ngai na limbisaki esili donc à partir de ce moment là la conscience ya papa s'est réveillée alors ce qui fait que nous avons que tango maman azui vision Nzamba ayebisi ke kokondani mobali na yo te ezande ba coutume na ba tradition il faut au sambela kaka akosalela Nzambe akobomwa donc ce qui fait que maman maintenant azaki susu ko condamner papa te abandi ko lima mais banda temps wana oyo maman bongoli azwaki vision na ta papa yeko comprendre makambo elekaki période de moulai il y a 8 ans yango ezalaki décalage entre tango azui vision na tango ministère yeko banda proprement dit donc tango nazo yebisa wana eza période oyo mobali nano a comprendre te mais tango nga nazo loba effectivement ke abandi na mibali ezalaki déjà tango papa amipesi akomi mpenza mutu ya sika aza lisusu oyo azalaka komonisa mwasi na ye pasi te tango bakomi na Kinshasa yo oza parmi batu ya première heure oyo balandaki bango yo mpe ozalaki na problème na mama ozalaki mpe liko ozalaki mpe mobulu nini ememaki yo d'abord yo moko okende kokutana na bango banda mpe kosambela na bango. Merci Eliezer. Ngai pona nini nayaki kokoma na komba moninga na ngai moko oyo azalaki déjà kocontoyer couple olangi na ndako na bango mpe asonami aza lisusu na bomoi te pongombo ye nde amemanga na ndako ya papa na mama olangi po biso na ye tokotaki classe na dialo na humanité osilisaki ane moko alors ye tango ngai nauti kuna na mboka na ye kokoma na Kinshasa awa nakuti ye awa Albert Pongombo alors ye ayebaki esika nasalaki boutique na commune ya Kinshasa abandi koya wana sikoyo abandi koyebisa ngai po déjà tango tozalaki
na mboka toza kokota na humanité bango bazali kobenga pasteur parce que nazali kolinga makambo ya basi te. Mais malgré cela, déjà en 6e année, j'avais déjà engrossé une fille. Bien que vous ayez kolinga makambo ya basi te, mais déjà na 6e. C'est ça. Pour uti kotuna pour na nini na mi retrouver. Est-ce que ngai pe nazaki na problème? Déjà na boti mwana nazana na humanité. Lolenge oyo ngai na yebaki te baninga lokola bamonaki naza komi intéressé na makambo ya basi te ba tienga geta pa babombaki mwana mwasi toke pa ya ndeko na biso moko papa tata kale sikoyo ba tienga à l'épreuve na mi retrouver na mwasi bakanginga na ndako. Donc du fil à l'aiguille je me suis retrouvé obligé de me découvrir devant l'obstacle et à la fin moi c'est azuizeli nazana nous na classe bakomi pe komenasenga akosa l'examen d'état te il faut abala moi si na on mana na biso et ainsi de suite ye moko muninga na ngawana Albert Pumumbu comme azalaki na kati ya famille ya mwasi wana aye koboma moto ndi na yiko sala examen d'état ye moko ndi aye koyeba couple Hollande ndi aye kobenga ngalobi pasteur makambo oyo baza côté ya awa na ndako ya papa na maman Hollande yo za na ngo besoin parce que malgré bonne volonté na yo il faut voir délivrance. Bon, j'ai compris que et puis pendant ce temps-là après cet événement là na moi si wana sima ya wana na lobi wana nga na linga kiete na yeko linga mwasi na saka na 6e o na sengela yiko kubala aboti na dalie na nute donc na yeko kende université tango na kiena université na kaya kubala mwasi o na zana na yi et donc cette vie là il y a libanda et kobaki donc moninga nanga profiter pour expliquer nga que situation nanga est normale ta yo tozo benga yo pasteur metala makambo zo sala na kuku donc il faut ozala oyeba mate ya oyo kubimisa yo na kati ya pasi yango da yakimbangu na kozonga peut-être plus loin vers la fin na question wana parce que j'ai une question on a koto na place wana okoloba nini na batu bakoloba que papa Olangi na mama Olangi ba mérité etumbu pamba te ba panza mabala ya batu ba panza ba famille soki okomi na combat spirituel yo kabwana na famille na yo donc yo atali solo na famille ekomi ndoki yo nde komi musantu donc bango ndenge bazawana ifalaki kaka bakufa oko répondre na bango nini par rapport à cet aspect là Eliezer ngana moni batu oyo bazaki libota lokola papa na mama Hollande te verset ya liboso Eliezer oyo na joie oyo eza kotala famille na yokaki yango na monoko ya papa Hollande 1 Timothée 5:8 elobi boye si quelqu'un ne prend pas soin des siens plus principalement ceux de sa famille il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Sikoyo tango koloba ete balingaka famille ete eza nini famille tango bango bayebi nzambe posa na bango ezala ba famille na bango ezala nalo balikambo ya bango te bato angana balakisaki biso nzela biso toyi kokota na nzela wana toujours landa nzela yango oyo bakoki koloba na papa na mama Olangi lelo bakoloba yango na biso po ete biso nyonso tango toyaki liloba ya nzambi nde batei biso mateya moko te ezalaki sur la famille te ngai eleze mpona koyebisa yo banda ebandeli meme na origine na famille touti mboka moko te biso na papa Olangi toza collectivité moko toyokaki sango ya papa Olangi depuis le village bazoloba un homme azalaki génie et pas na biso bazoloba ya mayele makasi azalaki très intelligent. Alors sikoyo tango toye tozongela question yo tuni bateyi biso waka liloba ya nzambe elingi te koloba ke bo séparer ba famille ozo yoka ke baboma ba mabala ya batu tango bango bapesi mateya nzambe apesa bango mateya tozana ba séminaire ya liboso ya mibale ya misato tolandaka na kati ya liloba ya nzambe tango mwasi aye koyoka ke
sikoyo kolandana na mateya oyo ngai na yoki libala oyo na kote eza libala na ngai te po ngai naza mwasi ya mibale ya misatu sako tuna conseil na papa na mama ulangi mutu ye moko akolinga azala en règle na nzambe na ntango wana nde aye kopona alobi te libala oyo eza ya ngai te akei epai ya mwasi ya liboso alobi nasangi bolimbisi po ete libala ngai naye kotia trouble na libala na yo nalingi kotia trouble na libala na yo te mpo na famille c'est vrai que au fur et à mesure que toza kokende kokota en profondeur nkati ya liloba ya nzambe soko omoni na Matthieu chapitre 10 à partir de verset 35 Yesu ye moko azoloba alobi je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre je suis venu apporter l'épée je suis venu mettre la division entre le fils et son père entre la fille et sa mère entre la belle fille et sa belle-mère et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est-à-dire qu'à partir du moment parti oyo balingi liloba ya nzambe bakoti na kati ya liloba ya nzambe bamususu sikoyo bakoti na liloba ya nzambe te division ekokota automatiquement mais eza te ke biso tozalaka ata mutu eza ndenge wana ntango bato bazali ya libota soko bayebi nanu nzambe te toza na likambo te tokoyamba bango tofandi na bango toza kolia na bango mais Eliezer ngai nazo gêné po nzambe asala yo ozolia otie makolo likolo ya mesa na kutala soko tozokende na prière yo lobi ngai nakende na église na ngai mais tango ya kolia tango classe ezali osengi mbongo ngai lobi toyebi balien oyo ekangi biso na kati ya pauvreté tosambela biso nyonso bongo tokoka komona clair ngai pe bino boki koya kobikisa ngai à un moment donné okomona mutu ye moko alongwe akei alobi ngai na kokoka rythme wana te chaque vendredi toza na quarantaine toliaka te toza komela ntina pokwa toza okoba na kati ya prière po touti na kati ya pauvreté makasi il faut nzambe wana asala sikoyo yo olobi il faut nalia biso tokopelisa moto te po ete ezali programme ya prière na kati ya ndako donc okomona mutu ye moko alongwe akei tango ya akei na okende koloba ete ngai na okoka bongo te olia aloba ke na okoka tenge nga na longwe ye moko akomi koloba ke babengani ngai te babengana ka famille te donc babengana ka famille te botiaka wapi verset oyo elobi ke mutu soki abali mwasi oyo aza divorcé avant que mobali na ye akufa asali ekopi sikoyo mutu wana abalaki basi misato par exemple mwasi ya liboso lokola baye bakoti na combat spirituel fo badivorce akabwana na basi mibale sikoyo basi mibale wana sor na bango peut-être basi baboti sor na bango ekozala ndenge nini en plus de ça yo mwasi oyo bota na ye ya liboso pona nini tango ye okomi na combat spirituel ozongelaka oyo ya liboso wana te yo tikali na oyo azala lokola mwasi mibale Eliezer kote wana nga na uti koyebisa yo ke biso tukabolaka mabala te sikoyo yo zotuna nga mutuna malamu nalukela yo basi oyo bango balongwaki na kati ya mabala bango bapesa yo réponse pona yebisaki yo ke biso tozwaki kaka mateya basi pe bazwa mateya bateya bango teke yo kende oboya mobali wana poza na position litigieuse ngai na koyanola yo te na mutuna na parce que biso bateya biso te mutu akoya na ye soki azaki polygame akoti na combat spirituel azosambela akovanda na ye na basi na ye wana sans problème sans que boloba na ye ke bima na lien ya famille parce que nde boye bobengaka et puis nalingi lelo expliquer na batelespectateur eloko oyo bobengaka lien ya famille il faut kokata ainsi de suite ezaka nini otuni mituna mibali Eliezer olingi otuna ebele mbala moko tokende malembe mutuna ya liboso otuni ngai mpona nini mutu oyo mwasi eza mutu tende alobi nalongola mwasi oyo po ete aza nzambe ayebisi ngai nalonga to mama na papa olangi bapesi ye conseil ya alongola mwasi non de problème ezali ozoyoka koboma mabala oyo mwasi nde sikoyo ntango ateyami liloba ya nzambe ye alobi te place na ngai eza na libala oyo te puisque naye kotrouble ndako ya bato
Donc papa na maman langue bayebi te isika ye akokende kozwa décision ya koloba ete ngai na longo na libala mais balobi ministère ya combat ebomaka mabala moi sinde à la lumière de la parole de Dieu à comprendre que position na ye eza litigieuse à longwe moi mobali muto aponi moi cité moi sinde alobi sikoyo ngai na longwe na libala eza ya ngai te sikoyo mutuna ya mibale yo zoloba oyo etali ngai moko nga na ibisi yoke na boti basi bana 12 na basi minei bana 12 lelo nazo yibisa yo naza na 12 enfants avec 4 femmes alors que tangu wana ozaka kotanga ozaka kolinga makambo ya basi te na yibisaki yoke ngai makambo ya basi je suis d'une bonne éducation na méthodiste makambo ya basi nazalaki kotia kate na uti koyebisa yo zokande po tokozongela yo tuni ya lien zokande eloko wana ezaki na kati ya makila na nga tango eye ko se réveiller na yebisi yo ke naza na 6e des humanités batienga basali pla bake kokanga mwasi na ndaku baye président baye kotia nga na ndaku oyo epa ya moninga na biso tozalaki à ce moment là je me suis retrouvé avec cette fille là sans avoir pris des dispositions à la fin tozwaki mwana azali lelo mwana ngo azapi awa azali awa na tikaki mwana nanga moko te sikoyo je n'avais pas pris en mariage cette femme mais je me suis vu mutoyo baza ko respecter batu nyonso bazo benga ye sango bazo benga ye donc c'est là où je vais parler des liens lorsque vous avez un lien etikalaka endormi pour se réveiller à un moment donné tango na sisi na sukaki wana te wana naza na humanité na yibisi yoke mwasi ya mibale na ekoloba oyo nde na kubala mais na boti na yepe nano na kena université te na komi na bana mibale na basi différent na bali na ata moko te okomi na bana mibale na basi mibale oyo na bali ata moko te na kena université oyo wana toyeko boya na ngaki na bala ye mais tango na kena université aye kosala ekobo toyeko boyana mais yango epai nazalaki na Kisangani na bali mwasi na ngai naza na ye lelo mais ilingi koloba teke natikalaki kaka na mwasi na ngai na bali ye sima ya kobala ye na ye kobota na kati naza na mwasi na ngai na ye kobota bana mibale na mwasi moko oyo azawa na nini po ntango nazoloba lien oyo oza na ye oyo nazalaki wana deja naza na mwasi na ye ozana mwasi oke oboti lisusu na mwasi banda donc sikoyo wana Kisangani lisusu mais entre temps yo boyi mwasi moko parce que asali ekobo de l'autre côté yo ekobo ngo ya bible oyo ezala kona ya mama biso te nazo yipsa yo histoire avant na ya kukuta na couple Hollande nde bongisi vi na ngai papa soko na kobaka na vi wana oboti na oyo ngai mokolo mama olanga yo ki témoignage na nga tango na ye Eliezer ayebisinga alobi papa oleko soko wayo okoyi na ekobo kokufa po nzambe alobi salaire du péché c'est la mort. J'ai pris peur avant même nazala affermi ekobo ekende kwete mama ayebisi kika wana na mbula nini wana tozali na je crois 92 namulanga ayebisinga sokoyo okwei na ekobo aya ndenge oye awa na nzambe na ngai oyo kokufa pas du salaire du péché c'est la mort. J'ai pris peur et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas vu la nudité d'une femme. Je suis resté avec ma femme mais quand même mutema ebetaka te ata muke Eliezer dango nazwaki délivrance ya ekobo aux côtés de papa maman Hollande ekobo l'impudicité est partie jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais vu la nudité d'une autre femme en dehors de mon épouse. Siko bao bota na bango wana na récupérer bana yango na yibisio bazala bango siko babala ou bien ya bango vie etikala na te ya bango liloba ya nzambe pona koloba eti situation tozaki nango ezalaki anormal mutu na mutu aluka nzambe po situation na ye ezo dépendre na nzambe ezo dépendre na ngai te. OK tozo sukisa papa Oleko peut-être tokoya kozongela yo na émission mususu pour beaucoup plus de détails. C'est ça. Le bana nous combat spirituel les a répété na makambo lien ya famille. Na uti ko ouais na lingi bon. OK.
nalingi ou expliquer biso lien wana eza nini. Faut kokata lien. Faut kokata lien. Moni soki mutu aye balobi awa église na bino pona kindoki bino nde ba spécialiste. Otali boy ndoki. Otali boy ndoki. Otali boy nchor. Meme baboti na yo oyo baboma yo na bomwana te. Lien il faut kokata. Lien ngweza nini? Merci Eliezer. Omoni soko otali na Exode 20. Soko otali na Exode 20. À partir du 3e verset. Ici ka batie 10 commandements. Nzamba lobi ne va pas derrière d'autres dieux, ni prosterner devant ces dieux-là, ni... Parce que moi, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ok? Bible. Kokende kufukamila banzambe mususu ya lokuta te kote ngai naza nzambe ya kanda na kangela kakanda ya batata na bana te na génération mibale misatu na baoyo baboyi ngai. Donc les liens commencent par là parce que Nzamba lobi il est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Soko papa na yo azaki nganga kisi yo ye ko botama na makila wana. Donc déjà tango yo zo botama lien wana ya nganga kisi za na yo. Soko papa na yo azaki polygame azaki na kati ya impudicité. Tango yo o botami o hérité likambo wana na kati ya ngai na pesi yo exemple na ngai papa na ngai a balaki basi ebele liboso ngai na ye ko mi retrouver avec plusieurs femmes jusqu'au jour où le Dieu de papa et de maman m'avait délivré de l'impudicité. Ça s'est arrêté il y a 35 ans. Et si là, c'était impossible avant, n'a qu'à supporter parce que ces liens-là, je l'ai hérité de mon père. Donc, mon père avait une multitude de femmes. Et moi, je suis né dans ce sang-là, j'ai hérité ça. Rien ne pouvait, malgré effort Nazaki Kosara, le Bazo Bianga Pasteur, Nani, ces liens-là m'a récupéré au point où je me suis retrouvé avec des enfants. C'est une situation que je regrette après, tant que j'ai Banzambe et Oulangi. Mais ces liens-là ont agi et m'a mis dans cette situation aujourd'hui. Les liens existent, il faut les couper. Les liens, il faut couper. Et ça, ça la capacité. C'est question de renoncer. Namakambo Oyo couper relation na baboti. Non, les liens, ce n'est pas la relation. Maman Oulangi na papa Oulangi. Bangonde batondisi bashege les enfants de la rue na Kinshasa ba wuti na combat spirituel makambo ya mwana wana bomoni ndoki mwana zoko ka jeune te mwana wana omoni ndenge bino bolali ako ningisa lokolo bo Eliezer na ukata yo malobate na kulingana luka bashege oyo papa na mama Olangi ba encadrer oyo lelo ba comité na université ba futeli bango classe oyo wana oyo ka shege ye moko azo solo na yo eza la vrai shege to oko yo za mutu ya mayele mi oko yeba ce que eza vrai shege tout vrai faux ils ont encadré les shege maman Olangi na Olangi ba teite que bokabwana na famille pe lien nazo yebisa yo na uti ko yebisa yo dans la Bible les liens ça le Seigneur dit qu'il punit l'iniquité dans sa jalousie, il punit l'iniquité des pères sur les enfants. C'est là où nous héritons les liens dans le sang. Mais liens, il y a des qui sont dans famille. Non, famille à maman, même na célébration, tozali na famille à papa, na famille à maman, mingi pe baya na kati ya ministère et belé ba kota na kati ya ministère. Azali ko bimisa bango e belé. Maman Olangi na papa Olangi bande ko na bango bazaki ko yaye pa na bango. Parce que to yebike bango pe bakata lien bango babandona ba famille même na matanga awa bazali wana na batima oyo tozali kotonga kuna bapesi esika ya famille ya papa Olangi famille ya maman Olangi ba ebele ya famille na bango tango ba mona ki changement esalami na kati ya vie ya papa na maman Olangi muto ateya bango te bango moko baya baza tozana bango elongo ndenge nini bazo ba oyo na uti ko yebisa yo ba oyo batu nyonso baza obligé te balanda mais ba oyo balandaki bayaki kolanda mateya batikali d'ailleurs ba bisusu tozana bango nani bazui décision que après matanga oyo il faut bakota na kolanda mateya bakosaki biso makambo ebele toyebaki te donc makambo ebele ni balobi outi koloba ke Exode lobi nzamba za nzambe un Dieu jaloux
mais tozoyoka ke papa Olangi na mama Olangi bakomaki na banimero mosusu ezalaki makambo ya nzambe lisu te komaki bamwa magie bazalaki koenvoûte bato Eliezer ngai nazali parmi les plus anciens nazali kokota te na chambre papa na mama Olangi toki kozala na réunion toki kozala nani na mona eloko moko te na waki kutikala na chambre na bango baza na Afrique du Sud ngai nazolala na chambre na bango naza utiliser toilette aucun jour ni l'eau ni un mouchoir papa na mama Olangi ba utiliser au contraire bato baza na kati ya magie nde baza kuya pona kutika na makolo ya Yesu bango bazalaki na ata ni de loin ni de près tozana suka papa Oleko pona numéro oyo tomoni na basango e na ba mamelo bazokota mais bakoya na ba lien awati parce que église catholique omoni ba chapelet na banini bango baza ba missionnaire baza basango ya combat spirituel ou bien baza banani baza combat spirituel ezali pona bato nyonso ezali na limite te ya catégorie ya batu eza esika toza église te tolobaki au sens structurel du terme so tozali une école de la vie. Vous savez biso soko combat te yo tuningai te peut-être tokumi vers la fin nga na yaki na ba condition wana donc retard nyonso na connaître na mboka tango na yeko luka délivrance à côté à papa et maman parce que c'était des hommes papa sincère un homme méticuleux. Oui, mais mokolo mususu na ibisa yo pona kuna mokolo mususu nga nazo sala nazo scotcher bambisi nazo ke de Belgique mango nazo scotcher bambisi wana na classé na valise na libi na komema bilamba te na kende na mbisi na ngala ke de konte na zo abayiro na sala na lali kusala na orateur na moni esika papa na mama bafala na moni papa aye kaka esika na zaki na fanti Atuninga, frère André. Frère André, qu'est-ce que tu fais là? Il a vu que j'ai voyagé. J'ai scotché, j'ai emballé les poissons. Il m'a dit, mais frère André, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai expliqué qu'on a sorti les amours qu'on a côté. Alors, oui, il y a de l'humilité. Alors, toi et moi, nous ne pouvons pas faire ça. Dieu nous bénira vraiment. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire comme disciples de Dieu. Ça, tu ne peux pas faire. Est-ce que tu connais ta valeur comme disciple de Jésus? Il dit, mais tu cherches l'argent, Dieu nous bénira, autrement toi et moi. Tu vois les rangs de papa là, moi je suis le disciple de Jésus derrière lui, il me dit, toi et moi, nous ne pouvons pas faire ce genre de choses parce que nous devons honorer Dieu. Nous devons être méticuleux. C'est un homme discipliné, un homme qui était dans la vérité. J'ai laissé tous les poissons. J'ai voyagé seulement avec mon prolet ce jour-là et ma vision a changé depuis ce jour-là. Aujourd'hui, je viens d'avoir ma retraite à la fin du mois de mai. Toujours à l'office congolais, où j'ai travaillé. Je n'ai pas connu d'autres grades. J'ai commencé comme sous-directeur parce que là-bas, il y a un cas de direction sous-directeur et puis tu deviens directeur adjoint. Enfin, tu termines comme directeur. J'ai été invité partout, je suis allé, la dernière invitation c'était à Kassai, central à Kananga, je viens de rentrer au mois de décembre, parce que le DG actuel, qui est fils maison, a trouvé que je devais venir ici pour terminer ma carrière, respecté par tous pour l'honnêteté, pour l'intégrité. Ce sont les attributs que j'ai eu au côté des travailleurs. Et ils étaient directs avec nous. Quand on voit une déviation, on vous corrige. La vérité se disait en face, ce qui fait que nous avons connu le progrès. Aujourd'hui, nous pouvons nous intégrer dans la vie partout. Nous pouvons vivre ça. Papa Oleko, Tozana Souka, maman Olangi na papa Olangi bakufi sans préparer dauphin. À Toze la Skobo Panzana parce que l'église ya Sikatenda et Panzana. Mwana Nangambu, disciple Nangambu. Na cité Bethel, tango apôtre Mbi Alobia Lembi Nzoto Lembi, Bamsou Bake Nangambu, nous avons fait des émissions sur ça. Mwana na Ngambu bien que Kamwa Gege na biso bana tozobo ya Kamwa Gege mais ezobini sa biso kaka alors que Kamwa Gege zana kati. Église Bima
tangu apôtre oyo ya église bima kufi mwasi oyo azalaki na apôtre wana na ngambu na ya ye mwana bana ya liboso na ya bango ngambu tozozela sikoyo maintenant que qu'aucun disciple n'a été, le dauphin n'a pas été présenté officiellement. Nous pouvons nous attendre à l'éclatement du combat spirituel. L'éclatement du combat spirituel est pris pour la parce que il y a posé la question clairement na babuti. À Tunaka Yango clairement, on a évité comment il était inspiré et du vivant de papa et maman Oula. Nous sommes en vidéo en réseau circulé dans les réseaux. Parce que dans les réseaux, il y a des réseaux circulés, mais y compris cette vidéo-là. Maman a donné la réponse. Il y a un monde qui a côté. Nadine n'avait pas Pierrot, après ça y a une réponse. Ou bien après ça y a eu les Mawana. Maman a le bâti pour. À l'OPI, le ministère de la combat spirituel. Pas tourner, bailler pour adhérer à l'animateur dans le ministère de la combat spirituel. Alobi, les gens de Camboya, moi, les lots. Ils allaient à Bruxelles, ils allaient en Suisse, ce sont des gens qui avaient accepté Jésus, ils pour l'endayer, ils ont eu délivrance, ils ont salé la Zambie. Maman, le bâti, soko pas en endayer, Nathan wana tango bango bakozala ya kufa bamipesi lokola bato mosusu ndenge bayaki soki bazala mpe na kati ya bato oyo bakosala ensemble bakosala ensemble sur des visions oyo ezala préservé jusqu'à la fin. Donc mamonanga za yandolaki na mituna wana division moko ezali te pendant ministère ya combat spirituel ekotama ngai nazoyebisa yo ke nazalaki na ebandi aucun jour où il y avait ministère de combat spirituel b ndenge eza kokima na baeglise soko moto abibi akei kosala église na ye na nkombo na ye okoyoka jamais un ministère de combat spirituel b oyo ekotamaki tout parce que la vision était claire motu na moto aye po auka kolanda mateya akoma na délivrance vie na ye ebonga. C'est une école de la vie. C'est une école de la vie, ce n'est pas une église où il y a tout le titre, où il y a tout ça, parce qu'eux-mêmes, même pour une petite décision, ils nous appelaient, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ils exposaient. Moi, je n'ai jamais vu des leaders comme ça. Même un problème qu'ils peuvent résoudre, Bakosenga, Bakobenga Bansien, Balobi, Batiena Metsa, tout fandi ensemble. Alobi, Awa, tout ça, tu échanger jusqu'à ce que tu communes un compromis. Ça a été toujours comme ça. Même dimanche, le premier dimanche après la mort de maman, nous nous sommes retrouvés à leur résidence comme nous le faisions quand ils étaient là, pour préparer l'adoration. Quand nous avons avant Tango, et nous avons Tango Nyonso, parce qu'ils nous ont montré la voie et la vision est claire. Donc il n'y a rien à craindre. Tozana suka papa leko tosi to débordé na ngonga ngoma mitune ya kimwa ebele. C'est ça. Mais maman Olangi azalaki quand même na lien ya rancune to wekaki ke abengana ki maman Micheline na matanga ya papa. Awa siko maman Micheline akoya lokola maman. Maman Olangi azalaki na lien ya rancune. Maman Olangi la mère des nations. Il y a ça moi je le bali kambo ya maman Micheline a yebi bien maman naye a yebi bolango ya maman naye ou ya salela ye yenda au koloba. Ça c'est un témoignage ayaki awa na matanga ya papa je me souviens maman azalaki alité maman benganaki mokote même awa ya komaki pe na 7e rue. Je me rappelle ce jour-là il était en tenue pastorale. Même à Zoya, librement, sans problème. Donc, je ne pense pas que ça m'a capté. D'accord, tu poses là où il fait que va se gagner. Couple Olangi Bokola. Moi, message à Mouké na Congolais, Bakolanda yo, ezala na Congo Mobimba, ezala Libanda Mboka. Message. Message, c'est-à-dire combat spirituel. Programme na limité à matanga. Programme c'est bien. Combat spirituel, babungisi, baboti na bango.
oyo makambo basali eza na impact nene kati na vie na biso. Nation congolaise aussi va perdre les grands leaders, même papa. Impact ya vie à papa et c'est limité qui seulement que na ministère ya combat ou na Congo. Parce que c'est une personne qui s'est intéressée, c'est un scientifique, même na campagne. Il a associé même Batu Alibanda pour organiser la conférence pour les leaders, pour organiser les intellectuels et même pour le Congo. Il s'est impliqué qu'on a pour accompagner même dans le ministère de Songolo pour parler avec les responsables, et prier. C'est une personne qui ne s'appartenait plus. C'était une personne qui a aidé son pays et a travaillé pour l'Afrique, pour le monde entier. Nous avons perdu un intellectuel, un homme de Dieu. Tout son temps, il a mis, même les choses qui ont des problèmes à partir de Moussala, pour proposer papa Bouyambayo pour que ça ait une solution. Donc, il avait une multidimensionnelle, un homme. Nous avons perdu une valeur, les eaux de l'Aïe. Nous avons s'associer, Topé Sabango, honneur pour Bango va mériter. Pour qui papa madame avec unité, pour la maman, le programme, il dit que le 21, jeudi, je vais exposer corps à maman. Nous allons continuer à célébrer la 17e rue Awa. Et puis samedi, et je crois que l'impact est à Oyo Bambo Bassal et jusqu'à la fin du monde parce qu'ils ont sémé quelque chose Oyo et Bunga tête et ça a un impact chaque jour. Merci beaucoup. Merci. À tout moment nous sommes là. Merci. Merci Bandeko Balandi. Les alaki moi échange wana à show. Nous allons kokoba na makambo ya obsèque ya maman Olangi. Tokoluka ba membre ya famille na ye, ceux qui va kopesa biso un témoignage sincère et honnête. Oui, parce que polémique est partout. Pourquoi tu n'as combat spirituel? Donc kata lien na famille. Onya ba pero ngo bazotanga ona batino to mona na kana bango lisote banda ba kota ki combat spirituel. Parce que zama kama combat spirituel. Donc moi ma solo wana to poser la paix papa sa biso ba chega ngo total la suki ba bokola parce que aujourd'hui ba tebele ba kolo ba poma ba famille ba bana ba koma na ba balabala di kolo na bango. C'est de cette vie ba lobi. Oyo ne place ba nyonso oyo ba copier mo ka ba ko ya ko bata. Il n'y a pas de tabou. Le ministère de la transparence, pour les administrés pour la bâtiment, c'est ça qu'on a raison. Ok, merci beaucoup.